motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nanani anise edino image tokomona sitoyo panja sango ya Congo ayo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond tour du monde edino image panja sango bilili yekola koloba vérité mama pambo makiadi franco alobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso bokolimwa na Margedon. Est-ce que nakosi edino tour du monde bakolimwa edino image panza sango ya Congo sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe Patri Mesai mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo balobi autrement dit panza sango bilili balobi ndeka na lakaki bino tola la pongite tout ça be musala balobi awande kisalu na kisalu ici on travaille balobi yambo ya kobande mission na ngai na pesa kambote mingi na baye basungaka panza sango ya Congo Ogi Champagne Switzerland na kati ya Zurich balobi ye vraiment numéro 1 number 1 Ogi Champagne na pesio lo sako ndenge zala kaka mama Irene Bengazi yo bika mama ya motema Savini sur Orge balobi exotique ko kangi masolo o place to melaka moko Willy Kalume amelaka moko Diki Bamana amelaka pe moko soki to longo wana to komona RM business chez Roger Mabouidi balobi grand frère propre balobi la marraine pe na pesio balosako ebele peso zali na riche orangis na bosani ote la marraine di José lelo na mbeli bino invité surprise aleka na yeme lelo ayo koleka pe na panda sanga Congo kalate bozomo na ye na kombo ya Monsieur Piantiale oto kobenga FIFA de Wolo oui bien na bakombo ebele FIFA de Wolo azalaki pe musicien mais lelo alingi asala pe nzela mosusu ye moko aye awa po alimbola po aibisa peuple congolais eloko nini ya sika ye alingi atia na mboka ya Congo RDC. Alors monsieur FIFA, bonjour. Bonjour frère Nanga Edino. Balandi ya panza sango ya Congo balingi bayeba nini omemeli biso na mokolo lelo. Merci mingi na message ndenge opesi ngai na ko transmettre ngo. Ba mama, ba papa, bandeko, mbote na biso. Ngai kombo na ngai Mpiansale. Nazali mwana ya Congo. Famille Mobimba ezali na Kinshasa. Mama atikala ye moko, papa a kufa. Ndenge naza koyebisa bino journée ya lelo toza ko transmettre message na makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso na ta ya muke oyo etikali biso na 5 mois oyo etikali po na makambo oyo ezoleka na mboka na biso. En même temps, nalingaki na senga na bino peuple congolais toza lisusu na temps mingi te ya ko discuter entre biso. Eloko oyo eza ko déranger biso mingi fallait tokoka ko percer d'abord abcès ya ko luka solution ndenge nini tokoki kozwa leader. Soki lelo yo ndenge biso tozali na makambo nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso ezosenga mutu moko mutu wana atravaille na régime ya passé te
Moutouana aza ko faire partie il y a parti opposition. Azali Moutoumoko out na nulle part. À cause de la société civile, une personne qui a l'expérience, n'a pas ça exemple net ngai. Ngai n'a besoin na yaki lelo pour transmettre un message qui n'a sali 6 ans. Na tcheba fiche na ngai libanda. O tcheba fiche no libanda etake qui? Na tchaki ba fiche wana na cadre na senga na bandeko na ngai soki ba koyi ko pesa ngai légitimité na koka kozala président na bango na 2016. Président 2016. Mais c'est Pianta le FIFA de Holo, autre FIFA de Holo, président de la président Moka RDC. C'est ça non? Oui. Est-ce que Oko Kapeza? Bon. Na sepeli mingi. Soko ko aussi sa message na yo comme ça na ko kwa. Nali na yeba penda lelo to vandino na poto wa mikole bele mbule bele lelo ozuli kanisi ya kokoma pe opposant. C'est ça non? Oui, quelque part. Quelque part. Lelo mais c'est FIFA de Holo mais c'est Piantale alingi a postulé na élection 2016. Yamote? Oui. Siko nena yeba nini oyo ko promettre na bana mboka po ete ba yamba yo pe na motema moko. Bon, bandeko na ngai ndenge to ali awa oyo na koloba lelo ezali eloko moko tant que toza ko réfléchir en même temps il faut to luka to zo solution to le kana action. Au moins na vie pour qu'on se prétendre que les lois il faut se forger. Qu'on se forger, c'est-à-dire, ngai nengena aliawa na asir ba frère rebelle ba ali na sa mutumoko na travailler na sali association moko et sali un long parcours association on est allé culturel en même temps ngai na zalaka na entreprise awa na travailler na bâtiment et le koni ego kozanga na expérience oyo ngana nango na ba idée oyo bino bo nango. Tous on a besoin qu'il y ait un leader moko wana akoki ko rassembler batunyo surtout le fait qu'il a travaillé dans le bâtiment n'a pas besoin de zonga na mboka nanga pour construire mboka nanga ko construire ko construire mboka et ko permettre que bande ko nanga ba ko kozwa misala po ba ko kozwa misala en tout cas frère congolais na ko senga na bino boko ko sous-estimer ngali susute toza sous na tambingité. Il nous reste 5 mois. Dans 5 mois, on a besoin d'un leader, un moko. Leader, vous avez besoin d'un. Si vous trouvez leader? Mais leader des Angaï. La preuve en est que frère Edino, tous en ayant en Akatapoto. Depuis la bande qu'on tient affiche à Paris, est-ce que nous sommes à affiche? La monanante, mais pasteur Mavinga, on dirait qu'il y a affiche. C'est tout à fait normal. Oui. Pasteur Mavinga, c'est une personne qui est compétente. Oui. Elle est compétente. Et ça, c'est que ce que tu as en émission, ko zangaka ko yeba valeur ya batu mususu ngala yaki ya oboyi toza na problème moko ya leader na leader wana na leadership wana le fait que ngala zo osenga na sengi tous les opposants beaucoup ko yedenga nazo ressentir quelque chose qui est dans moi na koki ko aider peuple congolais to le la passation ya pouvoir na passation ya pouvoir ngelo banini pays na biso za pays moko munene na pays wana neteza munene lelo toza na fin ya mandat na chaque fin ya mandat dans 5 mois c'est ça non? Oui, dans 5 mois ba sali 2 mandats na bango biso toza ko senga na tous les peuples congolais na niveau opinion internationale président o en place akora respecter nouveau locataire o yazakoya na nouveau locataire o yazakoya d'abord c'est le respect. Mais normalement tout le monde nouveau locataire hein? Mais je me présente, je suis là. Yonde nouveau locataire. Naza n'a besoin de tous les peuples congolais. Ngai na 5 mois au etikali. Nazali capable et je suis à la hauteur. Il y a quoi assumer autre responsabilité à payer la biso. Nazo senga confiance. Nazo senga boyebi na vie. So ozali na confiance ya mutu. Tokoki ko kende liboso ensemble. Si si. Tozali na ba opposant ya ba minene ya minene ba ali awa. Tel que bateau basana ba parti na bango opposition na koyi ko travailler na bango ensemble okoyi ko tuna ngai soki banani o nga ko travailler na bango ensemble banani o ko travailler na bango ensemble mais yo uti ko tanga sikoyo o uti ko tanga kombo ya Armand Mavinga si Armand pasteur Armand Mavinga mais c'est une personne qui est compétente tokoyi ko tanga su ba kombo ya batebele et bon papa Tshisekedi c'est une personne en tout cas frère Dino oui peuple congolais na ko senga na bino
Leader, c'est lui, hein? C'est tout à fait normal. Aza leader, mais abondi trop. Oui. A fungoli biso, après c'est biso ouverture. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a quoi encadrer biso et puis il y a quoi fungola biso esprit. Bazali sous na ba vie mususu. Oyo ba fungoli biso esprit que lelo yo tout ko combattre ka ya mboka na biso. Tout le monde tous en a respect na bango. Ngai na sengelo ko moko frère ndenge na yelelo. Oui. Mes chers amis, en tout cas, la politique, ceux qui respectent Ali, et qui vont permettre biso to ko kende liboso. Au moni papa Tshisekedi. Na message moko na salaki na bande vidéo, na yebite interprétation ya batu ndenge nini ezali. S'il s'agit ya kosenga pardon na tous les vieux na combat o biso to anango, biso moko peuple congolais to komi ko so na entre biso, même na côté opposition, et pourtant tout ça on a besoin de solution moko. Si. Tout ça va vieux. Ngai ndenge na ali on a prêt. Ndenge na ali bona na dossier. Et puis na niveau ya démarche au basala kapo okoma mokonzi ya mboka, j'ai fait toutes les démarches. Na sila sali yango. Naza ko recevoir ba courrier. Ndenge na yaki lelo, ngai na komi prêt ya ko kende mboka. Mais l'air naza ko kende mboka fona sola na peuple. Tout sur le appel bande ko mususu batikali kuna na Congo. Si, c'est normal. Bande ko wana. Mes chers amis, pouvoir bazoka ngona ndenge ya colère te. Basaleli biso piège moko, eza makasi mingi. To komi ko zo même ba opposant mususu ba komi ko réclamer na monde que oh non bango baza ba gros opposant. Bazali ko tambola na mbongo ya Congo. Oyo et à genoux biso peuple congolais to komi à genoux tellement que libumu o ezala nzala, tangu yo zala nzala. Batu wana ka le même batu wana, le même bango. En tout cas, quand on pose la question, c'est les mêmes personnes qui ont genoué Congo. Parce que c'est une minorité. Oui, bango. Mais c'est normal, c'est facile. Avec le cinéma, nous sommes dans le monde. Depuis la tchaba fiche. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, merci le peuple congolais. Aza sous mouton, bakogi koko saye de sous-souté. Pas cinéma, nous sommes dans le la biso. Et ça dit neti, moi ba piège na bango basali pour ba koura kosala ka tester na histoire ya Congo. Na yaki awa na yebisa peuple congolais, tozali na droit ya ko recevoir ba leçon et belete. Il nous reste 5 mois. Président ou en place à cause du président Absoté. S'il s'agit que tu déroger par la force, tu déroger par la force, tu l'accès dans le monde entier, que le peuple congolais a accepté que Moutoumoko a boycotté la constitution. Nangana Absolo Komoko. Au monde le président ou en place, c'est pas notre ennemi. Oui, c'est tout à fait normal. On n'a jamais eu de problème avec lui. Mais comment vous commencez à être ennemi? Yende mutawo lukasa la benemi na sens que mutu nyoso a réclamer histoire ya Congo a comme ennemi. Il y a solo vraiment mutango kaka le même yé o azo comme ça bato ennemi. Ndenge nini yoko tika na pouvoir. Pour baza na problème. Lelo ndenge to lo baboy même gouvernement, même yé moko président o en place. Na tout ce qui se passe au Congo. Moyen les sous batika na pouvoir ezalité. Mais baloba zo bongisa. Ça c'est tout à fait normal. Oh, il y a bon ici. Et ça la période naïe. Ça dit combien? 14 ans. Plus de 2 ans, il y a combien? C'est beaucoup. 16 ans. C'est beaucoup. Si on a la canda boy pour les lots, on a la poste au postulé en 2016, on a place n'engozolinga au soir. Est-ce que na simana yo, on a na moi bateau va soutenir yo pour les lots yo, pour pouvoir de la poto. Yo va aussi na poto. En tout cas, merci Mingi frère Edino. Parce que démocratie, mais démocratie tout le monde a monté. Oui, je comprends tout ce que on a raison. Question Yolobi et Zafimbo. Est-ce qu'il y a un pays nabiso pour améliorer le changement qu'on oui, tout ça on a besoin. Il faut makambo échanger. Vous avez sous net inventé. Et le Congo n'a pas même le gouvernement où ils en place. Frère Edino, n'a pas le bélo comme quoi. N'a pas qui n'a message moko où il a eu ça direct na président Oyo, président Joseph Kabila. Oui, pour le moment, dans 5 mois, il est devant hier, il est toujours le président. N'a pas qui n'a pas ça un message moko. Entourage na yo, ils ont même maillot na mobulu. Il y a aussi d'autres personnes qui ont une solution au bimana porte ya munene. Parce qu'il y a une personne qui est restée pendant 14 ans à Zasumutu ya Mukete. Mais le fait,
il y a une réaction aux Rosala. Vous avez même pour détruire même conscience et âme. Il y a peuple congolais pour le baraquer. Il y a un latine en 2017. Il y a un latine en 2025. Il y a quoi apprendre de l'histoire. Peuple congolais, na intégrité na Mobimba. Tozali Kosenga, président Joseph a publié ouvertement le mois de juin qu'il y a reposé candidature. Et puis, il a préparé terrain pour l'élection Salema, tout qu'on reçoit nouveau locataire. Tel est le bambou Kamoussous. Le bambou Kamoussous, si vous comprendre que le président Moko a na place à Kanisi, qui a sali des mandats. Nous avons dit, na botabana. Bana on a pris Fobakola. Et puis, quand on a pouvoir, ils ont la mission à courte durée. Les élites qui, comme ils ont offendaka, au trouble, même na ordre public, il y a batou. Na cadre, na pas un exemple pour vous comprendre. Au moins, dans 5 mois, il est égalé. Dans 5 mois, ouais. Sikoyo, histoire de l'égalité de la Béni. Bazo Lukanin. Bazo Lukake, tant on bat, on s'est soulevé. Mais le président, on le battait parce qu'il ne sera pas notre président. Il est devant un fait accompli. Mais et donc on a comprendre l'été fallait à solo là que solo na yezanine ndenge nazo lo baboué il est président au en place à sa talaba image nanga il y a yoka à son service à renseignement ayebi déjà qu'il y a une personne qui va les succéder azali mutaoza bien informé zaye mais c'est zangai mutaoza président à Congo nazo senga humilité banda ki wana omoni esali au moins 1 an et demi na tchaka image té journal tout ça l'image na yo oui parce que je respecte tout le monde il faut écouter aussi les autres ngai on a zo senga sikoyo boye on est tout ça là combat il y a leader té peuple congolais si tu sois qui leader na zo senga na bino tous les combattants si vous gagnez qui combat na combat obso to gagner il suffit que ya comprendre mutu moko na mutu wana azala mo ba idée moko boye azo banga que to rater histoire oyo parce que tout ça là batu moko c'est normal mais est-ce que même la combat va leader peut bazali oui o balingi peut ba kota na mulongo yo lingi kota oui mais c'est yo so yo kana zana bango so ki lelo yo batu nyo surtout ya parti opposition ouais banda na bato bazo wele la netike elle m'a posé candidature to kotisi humilité na kati ya nzoto et tout le but que tout le leader moko moi je peux travailler avec comment dirais-je Félix Tshisekedi, je peux travailler avec Alula, je peux travailler avec comment dirais-je Mosengo. Alors monsieur Pianzale nena ye bana no siko situation sur kana beni eta ke yo pe olingi za pouvoir ce qui ozaki na place wana lelo na ki bukonzi wana kitsa bukonzi ndongo vandi boye chose qui yonde président de la République qui a RDC RD Congo olinga oloba nini pour na situation beni. En tout cas frère Dino Yomoko Yebi président de la République azali wana pour na ko expliquer peuple nyo saison de Galakata Mboka ezali moi histoire moko za passe mingi pour la Congo. En tout cas, Totikali na 5 mois. Histoire et ça le makate. Un président de la République, s'il y a un problème qui s'oppose au pays, c'est lui le premier à expliquer à tout un peuple tout ce qui se passe. Mais jusqu'à présent, il s'était. Donc, ils ont un problème, ils ont une normalité. Mes chers amis, pour nous bosser la makamuna yeli le loté, na sengi na tous les partis opposition. Na sengi na tous les partis d'opposition. Tozali lisusu na ba vie mususu baza na kati ya Congo bazo bunde tumba ya trop pour la histoire ya Congo neti ba vie Fayulu baza belé na kati ya Congo baza ebelé Martin Fayulu oui bazo bunde tumba pour la histoire ya Congo mais présidence mo o ba obenga président ezali déjà clos déjà suite aux leaders mina leader wana tout ça la gouvernement moko ya réconciliation nationale il y a 39 personnes 20 femmes 19 hommes mélange avec la société civile, avec les 5 mois qui nous restent, il y a prise de contact, et puis 1 an pour mettre en place les dessins de notre projet, 4 ans d'action, tout est possible, tout est à carte à l'icolo, tous les combattants, comme l'histoire du Congo, tout retient comme on a bien la liste, tout ça a besoin que Moutounio soit dans le mois de novembre, tout ça a locataire Yassika, il faut qu'on ait la Mboka. Tout ça a besoin de soutenir que nous avons gauche-droite. Même pouvoir est en place. Nous avons l'élection présidentielle. Babi Misa Moutouna Bangomoko.
batie wana en dehors ya président ya république po ye akozala passation ya pouvoir na gouvernement mosusu ekoya mutu moko ekosa bino lisu te élection ezoya mikolo oyo po tokoka koresir to vote kovote elingi eloba nini tozobunda bitumba na bato oyo bazobimisaka ba t-shirt bazobimisaka baafishe bango batambolaka na mbongo ya Congo mais neti biso towana nzala bapesaka bino bamiete bakoya wana bapesi bino $200 leri kaka campagne ekosila ba bozongeli kaka pasi oyo ya kala alors il faut to effacer image wana tokotisa classe politique bagene bakota na kata ya politique bavie na biso basala kala bakokoma comité de sage histoire ezoboma biso balingi babotola biso pouvoir ekomi génération na biso bamere baolia te bapeti baolia te towana besoin ngai mutu nazokoyebisa bino ke nalingi nakoma président nazokoma kisasa nazosenga na armée eza mpona peuple armée bosunga biso bokoki kozwa ordre ngulungulu te ya kosalaka peuple mobulu dans quelques temps dans 5 mois toza kozwa locataire mosusu un peu du respect institution etikala institution mais toza na besoin ke changement ekota na kati ya mboka na biso tokotisa misala tous les bapetits oyo bayekola mosala te topesi bango misala totonga bandaku et le même bandaku wana tokozongisa yango mpa ya bana wana bakozwa yango na crédit bakofuta yango même pendant 5 ans et 25 ans bandaku wana etikali ya bango tel que toza vivant bato bazosepela te tokosepela mokolo nini tona territoire mosusu te bacombattant ekomi tour na bino tokoka kogere mboka wana tokobaka pouvoir wana Joseph aoza président na biso te et puis siko tokomettre en garde pouvoir oyo eza en place bolobaka sur n'importe quoi te ayez du respect pour les autres qui arrivent la roue tourne pour tout le monde lobe ekokoma tour na biso tokozape na respect nous avons besoin de travailler même avec baélément oyo biso tokomonaki batravailler bien na pouvoir oyo eza en place tokozwa quand même bameilleur élément tokotravailler na bango toza na besoin ya tout le monde. Moi je serai le président de la République démocratique du Congo. Pour le moment je me fais fourmi natikaki temps ya trop nasengi na président Joseph po akoka kopesa ngai honneur ngai nakoki kozongisela ye honneur wana dans des conditions à publier monde entier que ya opposé candidature te apesi biso honneur en même temps oyo akozala na bonne volonté à appuyer campagne oyo nga na kozala reconnaissant na mutu tu eza pays na biso. Est-ce que biso toye wana po tojuge mutu? Non, to on a besoin ya nouvel élan bino boboti bana na bino un jour bino bolonga na pouvoir biso tokoti ntango mosusu mwana na yo amayele koleka oyo nga acréer tokofinancer biso toala baide mosusu nga travailla na bâtiment nazala baqualité tout eloko moko ekobanga su eza te tous les opposants oyo baali awa mais quand même tout travailler ensemble. Mes chers amis, depuis ntango wana toza kotourne kaka rond parti opposition na kati ya pays na biso ekuma na mwa badésordre na kati yango omoni emo nayaki à l'écart. En même temps nazotala bino ndenge bozosala bamanifestation nasepeli mingi na bacombattant bosali combat moko loin des yeux près du cœur. Mais le problème qui est là, je vous respecte, je vous ai laissé beaucoup de temps, mais maintenant tous en concertation au sérieux. Nga na président de la République démocratique du Congo naza na moi secret moko eza kati na nga mais na mikoti ici humilité na simplicité. Est-ce que nous avons le pouvoir pour nous zongo sur le côté de pouvoir des blagues et à blague terre? Nous avons beaucoup de choses qui nous attendent. Ma petite on a besoin de là tout créer un projet moko à long terme pour l'élimination de la famine et en même temps avant tout côté électricité nous travaillons dans le bâtiment. To yem ngeni to ko alimenter mboko la biso na électricité pour ba maman la biso ba boko la biso ndenge ba banda ko boko la biso na article 15 to sambwa mingi to bana mibali il faut moi mobali moko telemela ba maman la biso ba nyoko mingi to ko tika na subo ete muta ko sa biso te. Et puis président ya Congo azana na kata France plus précisément senga mutu moko boto na pouvoir te na kenda ko sala combat oyo pendant 6 ans ma fils n'a que États-Unis, Canada, partout. Mais ceux qui par exemple vous parlez dans ma cambo on a la côte sur la brochure et vous avez 5 mois trop, vous témoignez à mon accommodanga. Nous avons tout netibino. Tout ce qui a aventure ok, il y a aussi la manipulation inutile. Même ma fiche on a un tia. Tant que vous avez boycotté, vous salaire. On respecte tous les vieux. On habite tous là bas vieux. On bazar makasia. On habite que tous là qui n'a pas moulé. Bah vie on a des photos respectées bango. Mais bah approcher biso ngonge koki. Chacun de nous il a sa place. Mais place il y a président cité. Ils ont déjà clos.
Nous sommes président du Congo. Je vous demande l'humilité. Donc, sa présidence, il y a déjà. Mais c'est simple. Nansi ba mikolo mususu na ba place bazo kende comment on a des bandi ko bima. Nansi si ba lakisi ba mo image moko où ils permettre que Moutako comme président. Oui. Nazana ba carnet d'adresse. Carnet d'adresse c'est quoi? C'est des connaissances que tu as vis-à-vis des alliés. Ils sont là. Ils attendent. Il me reste peu pour descendre au Congo. Là il me reste peu. Bon, si vous président na moni poto qui au transpiration au lobby mingi nena ba siko départ na Congo pour quand? Pour quelques temps. Aujourd'hui, la. Makamusu c'est comme déjà prêt, n'engé aller à Nazo Sengaboé. Peuple congolais, Nazo a besoin avant de voyager, Tika Ningaïta Mukena comme la Rata Congo. Nazo Sengaba militaire, bas syndicat, bas syndicaliste Yamboka, tous les étudiants, bas professeurs, bas commerçants, Ngai n'a besoin, Naïa Nakata Congo comme président Yabino. Et ça tanké. Ce qui est mingi, il faut y avoir un projet. Projet nino baninga bakoyo ko sepela nango. Est-ce que na kacho malobate est-ce que na Congo kuna ba ebio? Na moya de londo to lo babu. Na moya lolo to babu Congo ba ebio. Ezambonge. C'est ya fifi. Nena ya wa bana changu. Eza ya FIFA de rolo. Viens abino. FIFA de rolo mona changu. Mona changu. Mais na ko cha image wala te parce que nous tous on est des Congolais. Mais les loyo, na tchangu toza au moins 6 millions d'habitants. Si, si. Surtout solo na ba vie na biso. Na zo senga kaka vie fayilu. Funga mutema vie. Funga na mutema. Oyebi mbula nini yozo ko ya vie fayilu. Okomi na kata poto moni petit na yo. Mais c'est mpiansale. Na tcheba ficha na kata poto. Mutu moko na shenge eloko te. E ko zalaka internet na bino. Na sala eloko pouvoir eza a rapporter za la Congo te. Bon, favoriser ka bato baza na kata poto. Na cadre que les bisous de Ozonga, ils ont l'intérêt là bino. Pour nous voir coincé. Les gens qui sont là-bas, ils vous connaissent. Aïe, n'engagez pas jouer, n'engagez pas manipuler. En même temps, un jour, mon cher, na okata na mokusé. Un jour, na soulevé qui na lobby que non, président ou en place, Azali produit et rébellion. Na tiers virgule de 5 présidents, 4 vice-présidents naïe. Mais yango yo bateau va travailler naïe. Bango ba longwe pa na ye ba comme une opposition. Mais opposition donc toujours ngira kaka makambo ya kala. Ba tout wana nyoso to na besoin na bango souté. Ba koki ko kota ba poste ministériel, mais na poste présidentiel. Ba si ba l'exhibition face au to za lelo à genoux. Ta ba maman la biso ndenge ba comme vraiment à genoux, ba maman va se pénétrer. Michel Izate na kata Congo, il y a au moins 70% ya bato ba recevoir un courrier te na boîte aux lettres. Mais tout ça na kati ya monde nini. En même temps, Batouana, il va expliquer le recensement. C'est notre boulot, c'est notre boulot. Na cadre de réforme. Nous avons ça la réforme. Nous avons une idée, nous avons répertorié, surtout, nous avons un ordinateur, et puis nous avons livré pour permettre la natalité. Nous avons jugé moi na botami vélo. Nous avons calculer le nombre de Congolais. Comme ça, qu'on peut permettre les économistes, tout pour le développement de tous les peuples congolais. Vous êtes très intelligents. Nous sommes ici en Europe. Nous avons gagné le combat au Yezanga. Si vous avez le pouvoir, et si vous avez 5 mois pour regretter, et vous en êtes mort. Nous avons 32 ans dans Katapoto. Tout le monde trop, tout le monde secret tout. Vous avez un président à outil, dans la société civile, où il y a une vie quotidienne. Vie, en même temps, je travaille dans les bâtiments. Moi, je descends au pays pour bâtir mon pays. J'ai l'envie que les Congolais puissent accéder à la vie meilleure. Surtout l'élimination de la famine, le délestage au Congo. Priorité à l'éducation. L'éducation, j'ai ma façon de travailler. Je remonté même dispensaire dans la école. Je dortoir. Na cadre que moi ma place où ceux qui bana balembi même na 12 heures balembi ba koyi kola la kuna en même temps ba petit ba banda kolia chaque midi gratuitement na aide à l'état pour l'avenir de demain c'est nos enfants ceux qui to bandi ko pesa bango importance lelo lobby avenir na biso kozala bien na retraite na biso. C'est pour cela que je demande au peuple congolais ayez confiance en moi, je suis capable, je suis à la hauteur d'assumer la haute responsabilité du pays. Il ne faut pas écouter tous ces gens-là, des spéculateurs. Bon, il y a tout ça, moi, problème, mon Nakata Congo. Tout l'égalité. On a déjà que nous avons la capacité, bien. On peut travailler ensemble.
Nani Moutakoye Kotombola Moussa Nakata Congo dans un problème naïe. Personne. C'est la personne à qui vous pouvez avoir confiance. Parce que chacun de nous, il peut se retrouver. Même les gens d'opposition. Bon, il y a des gens de Congo. Les hommes minoritaires, ils sont entre Bango. Ils expliquer Bino. Ils sont la 5 présidents. Ils sont entre Bango. Quand le même Bango, tout le monde en même temps, ils sont Hollande Bango. Solution, ils ont raté. Pendant 32 ans, Mobutu, solution, ils ont été. Il y a des autres solutions, ils ont été. Sur le mytho, il y a ce qu'on a cadré que tous au pouvoir. Babandi Kotiab sur les bateaux dans les roues. Peuple congolais, il y a des générations dans la bon Lamouka. Balingba Boto la mission pouvoir. Si ma bandit déjà ma menace la bango, on a mis tout ces mako likolo. Il y a des choses qui se passent au Congo. Hein. Attention, attention, on est des êtres humains. Donnons de l'importance à l'être humain et soyons à son écoute. Si tu m'écoutes, on va discuter. Mais si tu n'arrives pas à m'écouter, à quoi sert de discuter avec toi? Ça ne sert à rien. Et un président qui voit loin, un visionnaire, on l'écoute tout, on a pouvoir, on commande yo défenseur du Congo. Dans l'entourage. Est-ce que vous avez une situation de Zoya? Il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Hein? Et en plus, ils sont conscients de Bango. Ils sont le président de Bango. En même temps, ils sont battus. Ils ont une action porte bien. Ceux qui ont comprendre, ils ont aider. Ce n'est pas tout le monde qui a idée de Bango tordi. Non, tout ça battu, capable. Moi, je suis capable. C'est moi qui serai le président de la République démocratique du Congo. Il n'y aura personne qui va nous confisquer le pouvoir. Les jeunes du Congo, ayez confiance à votre frère. Le moment est arrivé. Il y a aussi des manipulateurs et des détenteurs. Bazakouna au Congo, mettez bisous la musique à la poto. Bakanisi que bango bakola reçoit pouvoir. Salé les bino pièges mokobo sans attention. Merci. Et tout si masolo na biso. Na moni penzo ki na kanda mabe fallait ki olo baraka pour peuple congolais yoka. Na yo mais nzamba sunga yo na ba projet ozalango na makanisi na yo zili kanisi lelo koma mokonzi ya mboka Congo RDC en tout cas boza mingi te na ba jeune oyo ba na batu oyo ba vandi na poto mingi to diga ke bon na kena na monganda na mela moi moko langa makama mboka kutu pala ngana mutu ezaka lango te mais na tane so na poto ozili kanisi yo pe lobby au Sungamboka ya Congo. En tout cas, félicitations. Il y a Mingi, Nzambe Azanayo, courage kaka. Tous c'est la kaka 2016 et 2017 hein. Tous c'est l'élection. Est-ce que l'élection yo aussi que au postuler? Oui, élection n'engage à liboyer. C'est la personne candidature pour la postuler. Oui. Alors, merci Mingi pour la kokata. La dernière mois là c'est la dernière mois non chiko. Oui. Ouais. En tout cas vraiment tous ça kosenga kaka na tous les partis à opposition. Tous les partis en opposition, tous ça, ma frère Baza est belé. Ngai na koki ko travailler na monsieur Ilunga. Na koki ko travailler na monsieur Alula. En tant que ministre, na koki ko travailler na monsieur Alpha Bilo, Marcelin Bilomba. Na koki ko travailler na monsieur Biongo Botikali. Na koki ko travailler na monsieur Kamere. Voilà ce opposant. Na cadre ministériel. C'est bon opposant. Oui. Ouais. Monsieur Mavinga, tout est à court de gras, tout est à quartier à court de gras. Monsieur Wanga, tout ça va te belé. Mes chers amis, le moment est arrivé. Bon, on va respirer. Nous allons s'entendre sur la main. Dans Congo, il y a une personne qui va succéder à la place de Joseph. Et plus précisément, c'est moi, monsieur Mpiansale. Bon, manipuler l'haïté. Tout ça va tenter qu'on est allé à haute transition. Nous n'avons pas besoin. Tout ça va tenter au glissement. Nous n'avons pas besoin. Et ça va distraction inutile, il y a des enfants égarés, ça va minorité. Il y a pouvoir. Nous avons besoin de montrer dans le monde entier que le pays est grand. Tout ça capable de demander sur les coquilles au pays pour respecter un peu de saler là. Merci mille le peuple congolais. Il nous reste 5 mois. C'est moi qui serai le président. Oya oluka to la biso pouvoir na ndenga loyenge yemo kwa koyeba oye kokuter cher nga nazali na moi solution ya secret ya histoire de Zuzanga la kata Congo. Je serai le président pour tout le monde. Je vous aime les Congolais. Congo debout. Ba maman, ba papa, bon lamuka to bando prier na kata mutema. Boutika na bino colère. Il nous reste 5 mois.
ba manipulation ba on ko sala to kota ndeti na mondo e uti ko leka na Burundi si to comprendre na loin mais biso dernier jour na biso za mois de novembre monde entier va comprendre qui est les Congolais. Merci. Merci, c'était le président Tozobenga, président FIFA, président Pianzale, ayaki lelo kusoana biso na www.pandasangoyakongo, ayaki na maloba oyo akoloba pour na peuple congolais, ngai nazaki juste pour na ko intervenir, moi ba intervention, mais juste zaki yende falaki aloba na peuple congolais, afungola peuple congolais miso parce que yalobi yende azokoma président de la République du Congo RDC. Dans 5 mois. Dans 5 mois. Alors, peuple congolais, bon, la mouka, tout soutenir Ndeko, aïe, na likanisi, azala, oyo, alobi secret, il y a vendu trop na mindele, avant mingi na mindele, azala, secret, moko boye, oyo, bombeli, peuple congolais, obozo bati. Alors, yeta matele misi, mongongo na ye, tanga, afungoli mongongo le poil, lo, bana, bino, peuple congolais, en tout cas, to zongo, na ndenge ya boulou yekete, to zongo, na ndenge ya blague yekete, mais to zongo, to considérer, parce que tout est possible, tout est possible en celui qui écoute. Alors, on va croire. On va croire. C'est possible pour naïe. Azala kondima na 2016 oyo tina fin ya mandat ya Joseph Kabila yé azala président ya biso na mboka Congo RDC. Wana elobi yé mais biso to zelaka ka to mona yango ekokisama ndenge bana bilaka bazilaka bilaka la bango pe ekokisama. Amen. Alors na soki se mission na ngai na baye so balingaka ngai balandaka mingi Panza Sango ya Congo na kopesa mbote na baye basungaka mingi Panza Sango ya Congo soki boko mona ngai pe moi bonzenga boye eza grâce ya salon Plamedi na gare de l'Est et pas ya grand frère propre Aaron Mitoga yende asalaka ke edino image azala moi beauté je peux travailler avec Madame Blandine Abundi combat ya trop parce que nanga bobundi combat nazo tala Blandine nazo mona boze belé oyo bino bobundi etumba wana et ndenge to alia wa to na besoin ya mututu na bosala ki ba kombo na bino ezo sala ngai moi pasi ba frère Mokia baza bato to ko sala équipe moko ya munene qui leader tout ça qu'on a besoin de mandat moko après ngai na kotika na ngai pouvoir na bateau yo basa na besoin que elle moko va continuer na pouvoir j'ai besoin il y a mandat kaka moko en même temps ba frère Mokia ba frère Lula ba frère Félix Tshisekedi c'est notre génération monsieur Ilunga Bilomba on est nombreux pourquoi vous avez peur il y a aussi des monsieur Mpeka Willy Mpeka. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux plutôt. Vous êtes nombreux, nous pouvons travailler ensemble. Mais c'est question de m'encadrer. Il ne faut pas me piétiner. Le moment est arrivé, c'est moi qui serai le président. Merci. Kaka ndenge asi auti ko robali susu pa bosala ki mwa malobe zai kata ngongo na ye yango auti ko bimisa yango sikoyo. Alors babote la ngai mingi na baye basunga ngai basunga équipe à 3w.pandasangoyakongo. Motali boso ya yambo na kopesa mbote na ngai na Ogi Champagne, grand frère propre Ogi Champagne balobi numéro 1 directeur ya Panza Sango ya Congo. Ogi Champagne balobi na kati ya Zurich, Switzerland. Balobi oya boyi asala mokili na inde toloba kaka. Mama Irene Bengazi, mama oyo asungaka Panza Sango ya Congo financièrement aussi, pe moralement de boyi kaka na mesana toujours kotanga tanga kombo na ye. Badongolo miso tuti bino na pembeni. Adrien Mukiadi vient en ngai na olela ba matériel pendant son cours matériel et comme moi Muké to linga to renouveler vient en Adrien Mukiadi quand on la kaingai so na longo pa vient en Adrien Mukiadi na mona Roger Mabouidi vient en ngai yo bikande to solo ki ya pas longtemps to solo na yo RM business et sika to zo moko apio ndebo idika ETP yango yoti ba match pe caractériser banda na mona rien et d'une image des alakaka. Alors, vous soutenez Pende Konabiso, Oto Bengi na Mese Pianzale, Iye Karata Koma, Mukonzi Yamboka, la Bino, Yabiso, Alinga diriger Biso. Vous avez pété, on zamba sa la carte na Ebino Boy Biangote. Mais Yenda Yemoko Amiyebi, Ndenga Zali, Yango, Azobe Sama Colonel RDC, Kunapo, Yepe, Azo pouvoir.
Sylvie Chika, maman l'agence Vie et Marvie, Kande Zalakaka. Étoile d'amour, la fille à longue jambe. Petite sœur propre, Monica Talanto Solana, président de la RDC. Hein. À bientôt, Karaté, dans 4 mois, on va comme président de la RDC. Dadine l'angolaise, Yamado Nabisomoko, Bibiana Strela, Mambo tenu sur la bino, on appelle ça bino. Maman Pauline, Abota, maman, Abota, étoile d'amour, Bibiana, Dadine l'angolaise. Alors la Kenanga Mingite, Stomy Boy, Akafulek, champion de Savini, maître Doudou le Mama, Jejen Toto, Yolande Matondo, Karine Yanga, Nezalakaka, ma petite propre, Tani Bayo, Babi Zidane, Fimboa Kekele, contre lui, Baronestou, Sapé de Nono, Chantal Bola, petite sœur propre, Baye Nyoso, Basala Rananga, il a piscine en botte mingi, Blandine Osako, Blandine Blanc, la Beyoncé, Magui la balançoire, Ambara Kousiama, Yoé Bigarate, mon frère propre Ambara Kousiama, Nakobo Sonaoutin, Kwafiro Bozomona, Ezandeye, Aaron Mitogas, ya Aaron, Motema, ya Mama Brigitte, Bangonde va soutenir Mingi pendant Sangwa Congo, Maître JP Mandiangu, na pointe, et nous sommes à Linganga, on va soutenir Nanga, na Moussala Nanga qui toque, on a Sala, on se peut Samukili. Koyeba musala ezale lengi. Koyeba musala ezale lengi. Donc nzamba pesa ngape grâce ya koyeba musala na ngai. Ndenge lelo ba petite sœur so ba sima na ngai. Babi yo boye dino c'est gontsor. Soko boye dino c'est gontsor. Alors ma petite sœur tout boya na bino et dino na pona bino. Et puis le sabino oza na étoile na ya opela. Oza na étoile pa na ngai dino image a opela. Si vous avez pélaté, à qui va côté moi pélaté, c'est que en étoile T. Ou bien à tourner la bateau, bah un sort, bah un doki, bah un étoile. Mais si vous n'avez pas l'angaï, au péla. Nous avons besoin de monter dans le Bible, moi mingi j'étais c'est beau. Boyokinga, na mbaki mukonzi na biso mboka, o azo koma kalaté. Dans 4 mois, o azo koma mukonzi mboka RD Congo. En tout cas, Nzambe ya sunga, apesa ye makasi, pe makoki, oyo. Akokita nango na mboka Congo RDC pour être pour ça naie ekokisama. Alors bayo ciao. Demana pesa tour du monde et dino image yanga motema na pesa nananya anise edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ayo Panja sango ya Congo, edino image panja sito yoyo. Panja sango ya Congo, émission kitoko yeko talama. Panja sango ya Congo, émission munene na kati ya Congo. Ozo pesi la masolo ya solo. Donc biso nyoso simanango 999 Panja sango ya Congo edino image. Edino image Panja sango ya Congo, bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo edino imanje bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino imanje papa edino imanje ye azwaka tina source ata fin fond. Tour du monde edino image Panja sango bilili Yekola koloba vérité mama Bambo makiadi Francois lobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Okoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde? Bakoli moi